à toutes et à tous na émission na biso l'invité ya mokolo ya lelo tozali penza na esengo ya koyeba te bozali ebele scotché pe abonné na Congo Millennium mpona kolanda yango toyambi mpona bino mwana mboka Serge Kindomba tosolola mai matali politique na République démocratique du Congo pe tosolola mai matali penza boyebi kaka mingi ntango toyambaka ye tosololaka nde plus mai oyo etali politique awa na République démocratique du Congo. Bote na yo mwana mboka Serge Kindomba. Bote mama Tatiana. Serge Kindomba ya yambo penza motuna ezali ya koyeba to pe ndenge mwana mboka Félix Tshisekedi président ya parti UDPS azwaki invitation na mboka ya Angola oyo wapi président Lorenzo abengisaki ye kuna. Est-ce que ezali pona kosola mai matali transition sans Kabila to pe mai matali UDPS to ezali masolo nini? Mama na koyebisa yo invitation wane ali pona kosoa makambo etali mboka o Congo parce que yeba yango ke ali ya kobomba te bokonzi ya Kabila ebomi mboka oyo Congo isi ekufi ndenge alanga nzembo ayemba alanga nzembo moko ayemba Congo isi ekufa nango kala ndenge moko lelo yo Lorenzo a comprendre que il faut pas ko traiter likambo na mwa mobalo to bengi Monsieur Kabila. Il faut que soit makambo ya Congo na Félix Tshisekedi. Bato bazwa yango na ndenge ya mabete kuna bakei koluka ko soit makambo babengi kimia makambo élection. Mapona mele kana nzela ya kimia mais entre temps bayebi bien que bato basaka mobulu na makambo etali maponami. Ya kabayo opposition te e akabato abokonza Kabila lokwa bayebi ke bali na minduki. Bali na ba milice ba pombo ya bango bakulu na o bango ba créer la biso ya régime. Ba Bérin Rouge, objectif n'amwa kakobeta na basango, kobeta na ba politique et opposition. Yango moni ke bato wana tango ba moni makambo modèle wana balobi tete. Tika to benga kilo a peuple congolais, to solola na ye parce que yeba yango biso to lobi boy. To yebi ke na agenda Monsieur Kabila alengeli maponamite na 2018. Motambo ya Kabila tsheli biso nini? Ayebi ke ali na ba chargé de mission na kati opposition. Bato bali ba semer de troubles bato bakoluka ka jamais unité opposition lokwa bandeko matungulu na ndeko Vital Kamerhe na lobaki yango na tche loboko yanga iboko ekokata mama moto nyonso azolobela unité opposition adam mizuba ko babotika ba discours na bino ya division mais ndenge balobaka l'homme prudent voit le mal de loin ngai na mosika na moni esiko Kamerhe ali na moni esiko matungulu ali tant que financement misolo na bango tuebi ke Mugalo aute kofuta ba candidat misuba 100 000 kuna na maison civile à chef de l'état misolo bima bo bafuta ba candidat misu caution yango wane etali sibisoke aliro tozokende soki unité et ali na bato be misato et ali na ndeko Jean-Pierre Bemba et ali na ndeko Félix Tshisekedi na ndeko Martin Fayulu bato wana nde bali censé fo basani ba fanda po baluka bo moko yo opposition nani abosani te ke ndeko Kamera sumuka déjà. Nani abosani te ke matungulu ye moko suspenda CG ya parti politique oyaye mais ye moko su wana kenda kosangana moto Chibala akei kuna po akutana na Chibala rassuraki alobi yakawa na kokomisa yo ministre okofanda ne bonga ya makambo etali ekonomi na kata mboko na mokuse na koyebisa yo mama Tatiana rencontre ya kilo ya peuple congolais et ali pe alingi pa profiter sous pa tali sape na ba Lorenzo na ba collègue na etango peuple congolais akopesa chance batala projet de société ya ye batala makanisi nino ya ali nango pona mboka oyo Congo ideo ya ye siko Kabila eshuwaki ndenge nini ya kobunda pona changement donc visite wana ali na ndenge ya mabete akei visite koluka kobunda pona makambo eza intérêt ya Congo yango moni babengisaki po expliquer bango basolola pona makambo etali kimia na Congo oyo Monsieur Kabila alingi kimia te na kata mboko Congo. Merci beaucoup Serge Kindomba pour l'éclaircissement nango kasi penza kotala totali penza moko pe ya bayi majorité présidentielle na kombo ya Papi Tamba akoseka penza projet de société ya Félix Tshisekedi. Mama na koyebisa moto wana ye olia miseka Félix Tshisekedi falenda seka bokonzo ya ye ya Kabila.
bokonzo ya bango na ebite soki ndani wakoki kofote Papi Tamba na Lukunga na Kinshasa awa me ya mikunda bango ndenge bali wana bali bato tongo midi pokwa bazo sambelaka machine ouyen projet de société à Félix Tshisekedi ali mabete ya koloba na yoki Papi Tamba lobi o Félix Tshisekedi abi akolite na makambo etali tribalisme entre taye moko Félix Tshisekedi poza na kati ya IDP sube koza na ceinture na ifo zaka muluba te ali lokuta mama bato babomi mboko yali ba Papi Tamba na bato mosalo ya ye Kabila nano lelo a fragiliser inito Mobutu atigaki est-ce que ali Félix Tshisekedi to Kabila moto abomi unité nationale sans ya patriotisme na mboka oyo ekufi likolo nani si Kabila moto na makambo wana amemeli biso makambo ya ye aniamuni ya mupoza la gouverneur ya province X il faut la kaka natif ya même province wana ba yebisa biso résultat nango peuple a bénéficié na nini oyo ye akoleka lobi ke moto lokwa Félix Tshisekedi poza en entourage na ye foza no muluba te ali lokute ali makambo ya bokonzo ya bango tango Félix Tshisekedi alobi ke projet de société ya ye et ali basé moto nde moto ali na centre ya makambo nyonso valeur ya moto abeti tangwa na kibomoto ke moto azwe siko ya ye makambo Kabila esuwaki nango makambo mobeko likonzo pesaki Kabila mpifo wana ke école primaire ya la gratuit ya lobi ali parmi babitumbo ya ye apesi biso pena budget projet de société makambo ya ye totali ke makambo ya lobi ali na nzela solo misolo ya lobi par rapport à bato mususu baki kokosa peuple congolais na 5 ans bakwa na 100 milliards de dollars te moto ali na nzela sembo ye wana soki Papi Tamba koseka na ebite ta musa zo seka bafulo ya bango ya Kinshasa bachawa sous le patronage ya Kabila ngai na otomona ka fulu me ye moko Kabila koya moni yango McDo ta musa zo seka ba McDo ya bango baboteli biso ou bien zo seka o bana Kinshasa ba ebisinga babike ndeko kindomba moko koleka na TV tunela biso Kabila yango bongolo sala Kabila nini nzelo yopoke na wana force na rompe force balobi tunela biso Kabila koto wana nzela wana esala ye nini baswana kana ye ubie mutuko ya ye le kaka pine toboka kana nzela wana ale kanda wana nda lobi ke bokotikala ko belo lenge wana po mando ya ye kino esili kino lelo yo bongolo sala Kabila nini na nikaka na batata ole kaka nzela wana na motuko ya yo pine bebaka wana toni nango ango kangela bango kanda mama Papi Tamba ali ne loko akoki koseka Félix Tshisekedi te soka azoseka azomiseka ye moko na bokonzo ya ye asalela ko alibumu azomисeka ka bango ya akoki koseka Félix Tshisekedi te to expliquer makambo nyonso tu ya lobi alokuta Félix Tshisekedi atalisi na bayimboka oyo nini oyo ye soki bopesi ye chance makambo ya ali capable et puis alobi ke ya lingita se distinguer eloko ese bato bokonzo motema pasi alini mama lelo yo toaki na makambo bango bandeko bababi o Félix Tshisekedi ali na expérience te moko musuna sake mission moko na beli makambo expérience bato bafandaka na ba réseaux sociaux mosana bango akofinga kabiso babi o longwa wana kolabo boso bomamboka soka lingi ko défendre Félix Tshisekedi okomi ko ignorer makambo ya expérience mais yebisa ngai tango nga na lobaka bato bali na expérience bato bali na bato la likolo peuple a bénéficié na nini ye moko ya pesi bino réponse alobi ke bango bali na expérience oyo bango ali nini po bayiba misolo ya leta expérience oyo bango ali nini ba bénéficiaire ya fraude fiscale expérience oyo bango ali nini ba crime économique nyonso bango basali expérience oyo bango ali nini bali na makila peuple congolais na maboko mais ye aiba misolo ba congolais te ye aboma ba congolais te ye maboko ya ye ali pembe ndenge moko na garder du temple opposition na komba Martin Fayulu mais lenge moko atindela kinga message alobi na nga yo kumisaka Martin Fayulu yo ebite ke Martin Fayulu moto asake kimbuta leka mena kozongisa ye mama F bazai basala émission moko babengaka na Kinshasa na komba le débat émission yo ya radio abokonzo ya Kabila Christian Lusakwe no Top Congo FM émission wane uti gosa sondage alokute bimisi Kamere na 56% bobike Kamere ali le premier au peuple congolais lobike yende face à candidat unique opposition biso tobi bajo bokonzo esaka tango bakwa na sondage a modèle wana bayebi ke Kamere ali agent ya bango mama Tatiana Eve bazai ba na émission na lobani alobi ke ye pourquoi bango ba perdre ville à Kinshasa alobi bato ba traisa na bango kombo na parti wana abako
Martin Fayulu atika koza jamais na bako. Yeba yango na ko biso bosolo alobi toyokana na bako. Biso tokopesa bino Congo central. Bozwa kuna ebonga kuna ya assemblée provinciale. Bino bato ya bino ya Kinshasa basani ba soutenir biso. Entre-temps, bako aki na combien de députés provinciaux? 4. Martin Fayulu à l'époque aki candidat député indépendant. Yebisanga isikoyo. Ndenge ni ye indépendant ka ye moko na 4 ya bako. Nani obasake Kimbuta aleka yaki ya bako donc ndekwana na koyebisa ye bimisa Martin Fayulu na makamba Kimbuta et puis atali ndenge baaki wana 4 ya bako plus indépendant ye moko Martin Fayulu alinga kasane atako ye kwa votaka da bombole et bongo 4 wana ya bako mine wana botanga bango te do botika ba débat wana yali faux débat yali momo te to ko ba makambo wana soki nga soutenir kaye na ndima ye yali sens ya patriotisme ya ye bitumbo ya ye lelo yo ndenge bokonza Kabila et boakela ba congolais pauvreté souffrance otwali nango lelo mama komona moto andimi abo ya assemblée nationale azui misolo atiki yango alobi te mina kuzwa misolo ya yo continue ndengo mesana kosala banque lambero ya yo zwa non yanga motu zwa yango yali moto il faut ko betele maboko yali ba valeur il faut to reconnaître yango ba congolais twali na besoin ba tuloko ba Martin tango mboko bokonza Kabila efandisi biso na crise tango Kabila indisui motemo ya ya kangi yango alobi ke motemo yanga ekotala esubola mwa ba congolais te ekotala obebola mwa bato ba entouré ngai a conditionner vie ya peuple misère matina niveau moyen zéro mais tango komwa moto abike na boy misolo l'Assemblée nationale yali babiloko biso bilenge to mibenga ka génération sacrifiée to bike moto boto ko kozana sima na epo ala kisi biso ke etumbo ya ye ali etumba libumute yali etumba ya vale mama na koya na biso na yoki delice sanga na makambo azoba mikolo alobi so katumbi ali te bango bakokende mapona mite obinga seki no bi mese sanga tango ko babongo ebela bano ya ali nango Kinshasa mobimbo ye ndenge ali wana soka ali su na politique ta ko vivre ya vivre ko be na politique vieux pasho ngana bato bokonzo ba chabiso amatembele ya okoka yango te ye moko na 2016 ayebisa ba congolais ndenga mesana na arrogance na lingalo ya alobelaka biso wana bayanki alobi te soki Kabila amekika kokoma 2017 gana ko démissionner na assemblée nationale yo so mona a démissionna te ayebika vivaka na wana soki assemblée te ali na cop mususu akoki kosala mama ngana yo ndenge toliaka boto ali ba petit messe te to ba grand messe face à batuloko bango ali ye moko te bali na batuloko ba Jean-Claude Vemba balakaka peuple congolais makambo wana me batika ko réaliser ngo jamais mais ali makambo biso toke koloba te l'essentiel na mokuse na koyebisa yo mama Tatiana bitumba o Félix Tshisekedi azobunda yango pour l'intérêt ya peuple congolais alobaka yango diboso ba policier soki leo na ndimaka kena kende na bokonza Kabila na kende kolia esi na lia kala esi na bonga na luka nyonso na kokozwa meti na boyaka mama Tatiana ali po na bolamu ya ba congolais yango mwa mobala na saka nini abundaka yango peuple congolais abengi ye kilo ya peuple congolais na mokuse po na koyebisa Papi Tamba olia seka Félix Tshisekedi ami seka po bango bali na programme te bali na bila moko to bango bakoki ko défendre po ko moi santo Papi Tamba ali nango soki yaki na bamboka lokwa Libye esa za général bandakala mais ndeni na mboka lokwa Congo Kinshasa boye ali obo babenga communicateur ya majorité ko kata soni te. Merci beaucoup Serge Kindomba kasi toleka na penza na mwa mokuse ekoluka koyeba penza projet de société oyo Félix Tshisekedi a présenté qui est pas ya bayi ba peuple na ye to pe ba oyo penza bazali sima to pe ba militant na ba nyonso ba kozana besoin te ba voter ye. Est-ce que alobelaki nini penza na mwa mokuse parce que baiki penza ba misusu balanda kite kasi na émission na biso l'invité bazui chance balanda yo ko pesa biso na mwa mokuse penza alobaki nini o esalite Papi Tamba penza seka ebongo mama oyebi tango zoba makambo moto wana ali na santé ya ba général na Libye azoseka na yebiso na mokuse faseka makambo ya bango ya liboso Félix Tshisekedi alobi nini akobunda po ne loko babengi santé publique oyebi na tango akala moto akouta na Afrique du Sud aye ko se faire soigner awa na Congo Kinshasa lelo biso tokoma kokima po tokende na Inde ya lobi tanke ya koya na bokonzi
moto akolongwa na Inde akoyande awawa na Kinshasa ou na Congo Kinshasa pas année à se faire soigner parce que Congo ali na ba capacité wana nyonso to ali na bato mayele tango Félix Tshisekedi alobi ki akosa l'école primaire na maternelle eza leloko ali gratuit moto akoki kobota mwana te ali désespéré ali na eliki atende bokonza Kabila esala que moi na moya kende école primaire réalité pour moto fa réfléchir na makambo babengi misolo akofuta Félix Tshisekedi aloba kosani akobunda pona lifuti ya congolais que moto tolongwa na étape tokoma ko vivre na se à $1 ya dollar obekama moko tokolongwa na étape wana tango abeti tolo alobi bitumbo ya ye akobaze ne loko tobengi social ya peuple et loko to ali nango leo na Congo bosenga et ali teke moto ali na ba diplôme minene et ali teke moto ali na expérience koleka moninga et ali moto yo akoza na mesure ya ko répondre na oyo ali bosenga ya peuple congolais. Mama Tatiana Félix Tshisekedi asale allusion na makambo nyonso leka na este ya Congo ndenge nini ebisa kwa ke na bokonza bokipa moto akoki kolia na Rwanda na midi na 13h ya sokoli maboko na makila ba congolais pour frontière ya Congo tigala jamais koza sécuriser. Félix Tshisekedi alobi etumbo ya ye ali ya armée moderne akobunda te ke ba généraux moderne ndenge bokonza Kabila esaki ke ba général ba la moderne lokwa batango fort lokwa ba général multimillionnaire lokwa moko abata mo opinion e bakate général Raus c'est parmi ba général ba multimillionnaire ya mboka o ozui ba général lokwa olenga ba généraux na nyonso babongi na misolo à l'état ya lobiki bitumbo ya ye ali nini armée nationale to créer armée ya solo ya li programme to bengi ba congolais basani basadere parce que yeba yango uta Mobutu akenda ko banda bokonzi ya moto amemela biso malere ya mboko yo na lobaka molimo ne ko pemaka jamais na kimia Mzee Laurent Désiré Kabila moto ayela biso ba Rwandais na mboko ko banda na ye kino lelo yo na bokonzi ya Kabila nde ko boma isu armée moto a divisé armée lokwa Kabila alite yango monita ngpapita mba koloba abiki ono azo seka Tshisekedi po Tshisekedi dobe akolite na tribalisme ye moko aza entouré na baluba mais na pesi ye ya no ayeba yango ke ya yebi yango ke na bokonza Kabila po matapete soko baka Swahili to ko matate ayebi yango moto azo sa 15 ans na fonction publique ali toujours nouvelle unité mais na armée kuna nde sika mapinga ba pete bimakatongo midi poko et puis po ba pesa yo yango et ali na deux conditions mama soko ali katangete fo ala Muswahili ya Maniema bato bali na Maniema po we makambo nazo biso moto to aza congolais bi makambo azoba et ali teke nazo ngana seme loko to bengi tribalisme tete et ali babiloko nga alitaka contre yango moko musu moninga moko ayelinga bi ono tuzo sa association ya bangombe nyonso baya basangana na bine etengalinga ka association zo sangisa ba congolais soko ali na association ya li lié na caractère tribal ga kotaka biloko wana te soko ali association ya li to sangana po na misère ya ba congolais to réfléchir a wana nde na yaka mama tango moto a comprendre ke bokonzo yo to akana mapinga te likolo bokonza Kabila ou a prise en charge makambo babengi santé et akate social a peuple akate na mokuse ndengo lobi na ngana lobano mama Tatiana et loko na sepeli na programme ya kilo a peuple congolais moto ali na sika na kati ya programme wana et non ben individu bali na sika tango Félix Tshisekedi alobeli makambo to bengi trafic d'influence na mboka oyo nani abosani ke na bokonza Kabila to ali na bato babengi ba intouchable bato bango na justice a moko divorce ali consommé depuis longtemps tokotala mwana mboka Serge Kindomba maimanso bozali koloba tangu te soki nzambe akosunga bozwi pouvoir soki bosali yango te kaka oboso bwa etando ekebo etokobalukela bino po mandoki ekobalukela bino mama ekoza mabe te me nayebi sio bitumbo ya ya liboso fardo ya nango ya liboso esiko Kabila eshuwaki neti na social esiko ya kobanda nango liboso yango wana bozela eke soki bakongole bapesi ye chance wana bapesi ye maboko ya bango soki ke tobandi te na social ya peuple totiki obe congolais po ali efa sambele faza na kondima wana bokoki kobamba biso mabanga eloko ya liboso na ye biso mabango ya bino ya liboso efo ebanda wana soki alike totongika hôpital mpo na bato ya misolo lokwa ndenge bokonza Kabila etonga 50
o ngana yo toali na accès facile kuna te soki esalike aesue na makambo wana nayebisi bino mabango ya bino bobomba yango po bolapide biso. Deux dernières questions. Serge Kindomba ya Yambo ezali te Sadek azali ko féliciter chef de l'État na choix oyo ye asali ya Shadari Emmanuel ndenge penza bapesi Dauphin na FCC et puis na Est kuna penza basali marche ya soutien pour Emmanuel Shadari. Bino boko mona teke penza ba yo opposition, bino boko la pungi hein. Mama na koyebisa yo opposition ko la pungi te ali ndenge bokonza Kabila. Bato basali marche kuna na Est. Tuna bango. Est-ce que bali na kimia? Pe o Kabila leki alakaki bango. Tuna bango su bazwa pe yango. C'est si ko ba Congolais ba kufa kamingi akakuna. Tango bango moko bato Est su ba bimi po ba soutenir Dauphin ngo Kabila. Na koyebiso wana ali bato Kabila pesi mbongo misolo ndenge bango bamesana misolo bimisu na trésor public ndenge mo bafutelaki Gabriel Moki ya misolo mikolo ndenge mo pe babimisi mbongo bakobimisa ta msu 10 millions de dollars américains bambongo ya bango ba rubrique pepe do bachati na assemblée nationale kune pa minako ba misolo ebimaka babimisi yango ba mobiliser batu moyena 5 dollars babiboya bola kisa Kabila ke biso to ko soutenir Saddam to ko soutenir Saddam réalité po ye moko alaka VPM ministre intérieur akenda kuna na Est kolungwa na sima bato bakufi bali na leso bakoko pesa te tango bino bobike Kabila memi Saddam na bato Sadek kola kisa ye ngana kokamwa na lobibo yali makambo etali bango cuisine interne makambo na bango a PPRD mais ba yeba soki ke Sadek bakolinga bakota na bokonzo ya motema likundu basa makambo Kabila zo bisaka bango mais baeba ke peuple congolais to ali mobiliser élection ouye mama Tatiana moto akokende dialogue na monsieur Kabila boyeba yango kali ennemi ya peuple congolais na sali appel na bandeko nanga ba diaspora boyeba yango ndenge to ali bokonza Kabila se sous makambo nanko ndenge na ebisa kabino ke Kabila c'est lui le géniteur ya malera na Congo. Paso yo toali nango yeba yango moto ali moboti makambo komone monsieur Kabila. Masuki wana te na agenda ya 2018 alengeli maponamite. Alengeli obekao. Me mweni na kweko sa alinga kuense maponamesa amate. Me badongolo miso to akana bango na opposition bato amabumu. Bo bazoka misolo ya bango ali bengo ya bango bandimi bakende na ye négociation lisusu. Yango biso génération sacrifiée bilenge oyo to reconnaître to lobi lokwa Kabila ali président biso to bundaka bitumba non seulement contre la personne de Kabila mais contre le système Kabila. Système Kabila c'est quoi? L'état ali pareil à mafia na Congo a protéger tous les criminels économiques. To moni que non seulement yemoko Kabila na mokitanyo ya yebali na même lignée bitumbo ya biso tozo bundela bano to lobi de 0 à 5 ans lobi na bango il faut bakuta Congo malamu. Et à la tête que Congo yo ali ke bakombo toyoka kika bango batu bali na droit tolingi pe toyoka kende komoko na kombo a JR auti dans les neya ba valero ya ye ba congolais ba PC chance pas bundela bango eno ya la Congo ya ba individu ya ba kengo eno za la Congo ya batu lokwa ba mukolo apongo eno za la Congo ya ba multimillionnaire lokwa ba André Kimbuta na ba Moïse Katumbi bato ba bénéficier misolo na biso ba congolais ndeko nanga Tatiana pourquoi na biso bongo. Tango moni bokonzo e lancé mandat d'arrêt international contre Katumbi. Tango moni bokonzo e komi ko menacer Bemba. Ba lobi que non il faut ba invalider ye. Objectif na bango ali nini? Finalité nango balingi ba genuer bo opposant po ba sa ni bon négocier na Kabila lisusu. Toko tise lisusu na 2019 ou 2020. Donc vision ya Kabila yango wana ya koluka transition moko ensemble na ba yi opposition. Yango na beleli na bandeko nanga diaspora bo fungola misu. Na kati ya lisanga ya opposition. Boye bango to ali na Matungulu. Boye bango to ali na Vital Kamerhe. Bato yo bazui financement et pas ya bokonza Kabila. Mission ba yeli bakobundaka jamais pour na unité opposition. Bango bali wana pour na division opposition. Yango na ebisi bino bo fungola miso na tie même loboko yanga mama Tatiana bokata yango na lobino esika Kamerhe na Matungulu bali boliki ate na makambo to bengi unité opposition que opposition bisa candidat unique bango bali na objectif o bokonza Kabila pesi bango mais na nyonso na mokuse na ebisi ba congolais moto nyonso akozwa likanisi ya koyokana na Kabila biso tozobenga malheur ya peuple congolais
ke bakeik basangani mpo na baintérêt ya baindividu parce que ye moko Kabila na bamando ya ye mibale peuple se retrouve te ebongo yebisanga na gouvernement d'union nationale nde peuple ko se retrouve peuple akoyi jamais ko se retrouve na gouvernement ya Kabila. Donc c'est le moment congolais faut côté le matoboyi dialogue na forme nango nyonso na monsieur Joseph Kabila obiso dolobi géniteur ya malais awa na Congo. Merci beaucoup Serge Kindomba na maloba na penzande totie litono ya émission na biso l'invité ya mokolo ya lelo to pesi merci na balandi nyonso bo continuer ko s'abonner na Congo Millennium tozawa na po na bino tolingi te bozala penza ebele. Abonnez-vous massivement parce que Congo Millennium de makambo Tatiana au sang par semaine bo banda pe ko zo rappeler moi ba analyse politique par semaine. Donc to suite yo kanaki déjà équipe technique Congo Millennium to banda kopesa kabino yango par rapport à matali politique na République démocratique du Congo. Merci à l'équipe technique Mobimba ya Congo Millennium. Merci na number 1 ya Congo Millennium Babi Mobali Oazali na motema monene papa Riki Dibendi ensemble avec maman Jolie Dibendi po Babi na sima ya mobali ya monene moi si pe ya makasi kaka nde moto azara sima na ye. Merci à toi maman Jolie Dibendi la pomme verte et balobi vraiment ba vacances malamu na Nicole Batafe na Dubaï. On est de cœur avec vous. Et bon retour au pays à Ya Roger, Motema ya Pauline Misaka, Eric Lusandou Balobi, homme avec un grand H. H à Mounene, Balobi Mobali à Motema Mounene, les rassembleurs, le vrai. Merci aussi, Balobi, vraiment sécurité. Na Kinshasa, on a besoin de sécurité à Malonga, Golf One, Ndema Solo, ensemble avec Pichou, Mavambu, Yende, Makambu. Donc, ADG Bambou, on est de cœur avec vous. Et merci encore une fois na baignon so bozali be kolanda biso champion à ma gauche éternel champion os au sango le patron Bobby Jido et na masolo na ngoti esangana Jido champion champion à ma gauche Jido Japon yonde masolo ipon sec et indiscutable. Merci à vous maître Alain Bolasquin. Félicitations encore une fois na couple Tumba ensemble, donc Gérina, Karine, Chongo, on est de cœur avec vous, et aussi à Fifi Chongo, félicitations Motema, il y a Vital Bouchebou, Cécile Osango, là où repose la confiance du chef Serge Katembo, je suis de cœur avec vous, Bana Nyonso ya Bandal, ba diaspora Nyonso, ba Yobonara Tatiana, Bandal Bomoko toujours, Mireille Osango, Off America, je vous aime beaucoup, Yann Nicole Bofenda, de gros coucou, ceux qui nous ont zongité, retrouvez-nous prochainement, toujours car nakati émission la biso l'invité Kassi Bobo Tobondeko vraiment Eko Bakorenye au Mabota Mabine. Encore une fois, merci à toi, Gelor Congolo. Mon cœur te salue. Boza est belé, Bayo Bolingara biso bisope, boé bake Tozali Kaka. Kokoba toujours kolinga bino na bay nyonso boza ko sepela mokona bino mbotama to pesi bino ba mbotama elamu. Au revoir.